Factory Studio. Mbote bino batuzuli bakwa rolanda biso lelo na internet toyebisaki bino botikala na biso bozalanda biso boza ba information ya bien peu bozala connecter na Kinshasa bolanda o nyonso actualité ezoleka na Kinshasa ya kokamo ekomi nini mikolo to komona na Kinshasa ndenge bakanyi muyibi obie basala muyibi nini baki notika na la police mais population s'est décidé bango moko bakomi kozwa idée ya kotumba miyibi o toleka il mikolo yo toleki tokie na caméra na biso ti selembao ko filmer kota la ndenge bana selembao ba régler compte ça bango pas moyibi oyo ba pesa na la police ba tumbi moyibi et si la ibongo te bande na biso pe o to bombeli bino image ko ya bande na biso ya kimbanse ki na kingasani bango pe bakomi na bizaleli wana ya kotumba miyibi na bité mais bolanda na to sula na bino après tozala wana commune ya Selembao ko kamwa mokolo ya lobby après kaka match ya ba Léopard esengo oyo population ezalaki nango nzokande bakuluna basepelaki te exemple ya général 150 nzambe ya bakuluna na commune ya Selembao ya bimi abandi ko botola ba maman ba jeune fille ba jeune garçon biloko tellement c'est maki terrain na ndenge ya kosakana te population lobby trop c'est trop soko go boma lelo silisa biso nyonso balandi bakangi na sima ko beta résultat yango yo batumbi mwana mobali akufi sur place boka communication oyo le bis ça fait moi to gagner qui moi 3-1 allez baya ya yebika ki kunde zalaka bakanga ke bana 22h ba otumba izo r ye pena nyokoli ba mère nyokoli ba biso ba jeune boye ba bodi no tik ya sika akati matel alongoli commune ezalana ngo boete o koma 22h mo tambola ezate to pesi batikula félicitations ba umela ayayi pa yi ba mère mo boye mbongo to ba mettre volontaire bakangie ba beta ki on va tumba ki na 22h kasi na bakuluna miso ba mona événement batika kuluna to population boete pardon so yibokangi kuluna to pe moyibi bomisa la justice te bomema na la police batinda ye na prison esika nini esengeli ba rédiquer ye kasi na ngambu pe ba policier population déjà balembi bamemeli bino kuluna na 22h na 6h bamoni ya bimi abandeli lisusu désordre kasi bakuluna o pe botikali ete ya bino keyo boti bino moko kolanda ndenge boti kolakisa na image oya kolobeza kiti bolandi ba interview botali bino moko mutu batumbi ya mobimba ezate ko mutu ya ndambo ya mobimba batumbi mutu na Kinshasa ekomi biabiti ya sika to yebite bande ona biso ba o bazolanda biso to yebite conseil nini bino moko pesa ata na bible ba pekisi ko tumba mutu na constitution na loi na biso ya RDC ya Congo oyo ba pekisi ko boma mutu pe ko tumba mutu mais bande on a biso bazui décision ya sika ya kotumba kuluna o kuluna na boti komona azalaki na Selembao mettre 150 soi-disant yemwe mbachaki na moto batumbie o boti kolanda siko merci pe tukutane no mikolo mileki Factory Studio.